Mubake aleki na télévision na osenga na bata télé 50 bazong c'est la biso. Abi Kabila zala mabete to konsela Kabila makambu. Kabila zala bien. Kabila zala mabete. Siko ya zolo balelo que no biso to ressusciter Kabila c'est faux et archi faux parce que Kabila n'était pas mort. Vous comprenez? Kabila a cessé d'être président de la République dès les jours Oyo à ça qui passation du pouvoir pacifique na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Mubake lo que zolo bisa ebonga za ki mutema mabe. Nini Martin Fayulu asali po bino bokangai. Na lobi lisumu o ya munene Martin Fayulu asala c'est inciter d'abord les gens à la haine. Partant à ba discours na o ya salaki nde ba boma batulelo na kati ya Kikwiti batu ba kufa na ndenge moko ya kosakana te. Martin Fayulu po ani. Non, biso tolingi tokanga Martin Fayulu te, c'est ce que les gens doivent comprendre. Au moins tant que solo, non mon frère, na lobby boye. Les gens doivent comprendre que lorsqu'on parle de l'état des droits, ezali mobe konde sala musala na yango. Soko tambo libanda ya mobe ko ekanga yo. Ce n'est pas dit que ce mobe ko ekanga yo to ko interpeller yo, c'est que IDPS mtetindi, IDPS ça na kati ya armée te, soyons logiques. Je vous dis, on ne peut pas tolérer à ce que Mutumora banda koleka nanzela to pas les na télévision asangisa bat pona ko apprendre ba congolais ndenge nini ya kofinga sinon te lobby ekozala mwana komo finga tata na ye 4 mois mais c'est qui ça boko Belgique na lobby boye Kabila sali 18 ans kangi a maîtriser Belgique. Kabila ne savait pas respecter l'état des droits. Biso to lobby toye pona to songisa ba congolais tout nanzela congolais à comprendre que insulter c'est une infraction. Questions liées à l'actualité, Martin Fayulu, les 6 mai, devant le tribunal de paix de Gombe, Moubak et conférence de presse au Bolanda qui commence à critiquer le chef de l'État en place, à celle Salimo Maramouibele, alors Bambela na été appelé sa proposition pour Congo et l'on a crise, il y a que notre tout ça na crise de légitimité, au Azabon qu'on dit la présidente de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et puis à part ça, tout ça sous un sujet d'actualité toujours, ils ont frappé Premier ministre Primati jusque-là, il n'y a rien encore, population a observé toujours, tout au moins le Premier ministre a été Tisco, nommé Félix a nommé, donc nommé le président Félix a nommé, alors ils ont moi, mitoune belé la population baza bongo koloba loba baiki baza loba na samité mapé baiki baza toujours ma belé au babombi parce que bazo mona ki non c'est ne bongo kongo zotambola bien té jusque là Kabila bengsi ba gouverneur ba bimaki Kabila bengsi bango et puis pas ça Kabila la ki azo bengisa susu ba président ba assemblée provinciale nyonso ya Congo mobimba. En tout cas merci na bino bandeko balandi to www.club.com boze belé bozo na biso de partout on ezaki bongo ba question d'actualité au tokoloba lelo peto partager lelo na moko ba invité na biso invité oyo to benga bango mingi ba na sa maison parce qu'à chaque fois to bengi bango ba répondre na biso favorable quelles que soient les occupations quel que soit mon marambo belé parce que club oeze batunyo so parfois aussi ba miso baza mécontent ndé to yambara batu miso to pesi bango awa mutunyo so zan loba hein mutunyo so ndi ma critique soko chef de l'état son ndi ma ba critiquer bongo yo mutu simple ozata na mbongo te ozane loro te pourquoi pas critiquer yo hein donc to songa un peu batunde faire mba tala si mazonga moto chef de l'état son ndi ma ba critique na TV chaque fois na ba meeting batunyo so azondima azotala pe azoseka mais pourquoi pas yo hein, pourquoi pas nous souper à contredire yoté yo linga yo lobara non club c'est pour tout le monde. Bonjour président Gustave Lutumba. Oui, bonjour mon amboka. Bonne santé. Santé ezali vraiment très kitoko na ngolo ya Nzambe. Nga na lobaka ngai santé na nga vraiment komaka ka kitoko banda mkolo Kabila alongwaka président de la République parce que nazalaka parmi batu oyo bazangaka kimia vraiment oyo à chaque fois ozalaki mutumo bazo luka yo kaka il faut batia o maboko pongi na bandola la pongi ya malamu te
na bandai kozali on ala na parler des jours na na parler te voyez un peu biloko ana moyen muto ya pena mune na to dame ezala été nde yango monika banda kaka le président de la République Félix Tshisekedi abima président de la République na koma na kimia parce que la démocratie ko fanda muto ko inquiéter nga azati wana kimia ezali mo d'une manière individuelle wana na lobby d'abord d'une manière individuelle parce que tout ni santé na ngai mais en général na kati ya Congo congolais to azali très kitoko azali vraiment très à l'aise parce que les éléments de démocratie ezali ko fanda omoni tozalaki beaucoup plus la muka baza d'accord non j'arrive tozalaki mais bato la muka ba ozala d'accord on parce qu'ils ne respectent pas l'état des droits bazali ko vivre na kati ya jungle or biso toza na kati ya un état et si batu bafandi il faudrait quand même l'ordre ezala donc la muka ba koki kaka ko s'inquiéter parce que bazali ko tambola ndenge batu basengeli ko tambola te mobeko ezali wana pona kozongisa mutu nyonso mutu donc soro bungi olingo ko maniama soit ok na zamba so lingi zamba to lingo fande skab so to fandi idps boki ma ba critique na nzela critique idps ba critique to ki ma ba critique salango kabila na lobi to ki ma ba critique te on est là on peut critiquer on ne refuse pas to pimel na on va critiquer. La preuve en est que l'on a cassé qui au Kabila banda ko pexé qui rassemblement ya batu pour na manifestation et l'on kalboso biso autorisé na ngo batu yango na chaque jour sala marche na yo beta concert na yo le vieux Martin Sali na yo le vieux Martin Sali mo loro na ye beaucoup mi contre hier et loro nino ya artiste Salibino biso jamais to tigala contre boso banga boso que population aza donc aza simana bino bo télématin nalobi na yo population o aza simana biso to télématin c'est faux et archi faux parce que ce qui est là que non Martin Fayulu Azaki n'a plus de population derrière nous il allait gagner les élections et en plus j'arrive à aller gagner les élections même après la publication de ngato mona population ngo ya yo Azaki majoritaire partout qu'on revendiquer mais vous allez vous rendre compte que ils sont en train juste d'inciter les gens à la haine et puis pour preuve ceux qui le lot Martin Fayulu Rose en a 2 ou 3 personnes au bana simanaye ce ne sont que les gens qui ont suivi les vents du tribalisme na la haine quand il y a haine na tribalisme Martin Fayulu Rose ata na mutu monte na simanaye Martin Fayulu Boani non biso tolingi to kanga Martin Fayulu c'est ce que les gens doivent comprendre. Au moins tant solo non mon frère na lobby boye les gens doivent comprendre que lorsqu'on parle de l'état des droits ezali mobeko nde sala musala na yango soko tambo libanda ya mobeko ekanga yo ce n'est pas dit que ce mobeko ekanga yo to mobeko interpeller yo c'est que IDPS mutetindi IDPS aza na kati ya armée c'est logique et ce n'est pas aussi le parti IDPS qui dirige le président Félix qui dirige le pays actuellement c'est le président de tous les Congolais la preuve en est qu'il n'est plus président de l'IDPS aujourd'hui c'est lui qui assume les affaires de l'IDPS c'est Jean-Marc Kabound à Kabound lisumu nini Martin Fayulu asali po bino bokanga ye na lobi lisumu o ya munene Martin Fayulu asala c'est inciter d'abord les gens à la haine partant ba discours na o ya salaki nde ba boma batulelo na kati ya Kikwiti batu ba kufa na ndenge moko ya kosakana te et suka kaka wana te ekei jusqu'à ce que ya ko fissure ba famille mususu ba mabala ebele e kufa. Pourquoi? Parce que bango babetaki eloko na bango babetaka wana ya mpangi. Alors nous étant que Congolais, tous on a pensé à développement un beau cannabis, tous on a pensé à ba Congolais nous dans son ensemble base à la malam. Le président Félix n'est pas le président d'un seul coin. Il est le président de tout le monde. Même Ata Sokez à la Rakenon Fayulu Mutabi Mara président. Je ne crois pas qu'il allait être seulement le président de Bandundu. Il allait être le président de tous les Congolais. Non, j'arrive. Kosengana a démissionné. Azali versatile. Nalobi Azali versatile d'abord. Nazo zonga non eloko aliboso. Na ko démissionné na kokoma mais nazo zonga non eloko aliboso yakolo baboyeke. Exemple sengele utana likolo. On doit commencer par sanctionner, vous comprenez? Parce que le lot culture ya ba congolais et beba ebele c'est à cause ya ba musiciens. Ba musiciens ba mbarbanze moko ya buzoba et le canal télévision au moins ministère ya culture azali ko censurer en côté. Pour censurer il faut batu balo ba censurer. Et le lot tangu politique elinge comme esika moko yako baby sa ba mers ya batu. Le président de la République est le garant de la nation, il est censé protéger la nation congolaise ainsi que toute la population. Yango mo lokola tomoni ke Fayulu akomi kolinga kokoti sababuzo banakati ko apprendre batu ndenge nini ya koleka na télévision pas
je dirais pas qu'on critiquer un chef de l'État, mais insulter le chef de l'État, réduire la personnalité. Et l'on a même pour le chef de l'État. Abika a beau démissionner. Nalobi. Bon, soro lobby, alobi ka beau démissionner. Si ko yo za journaliste nga na oyebisa yo, zwa meeting na yo se pone le cas na RTNC. Zwa premier meeting na ye, zwa deuxième meeting na ye, fanda sala ba analyse, otala raso ya lobaika ke no beau démissionner. Malonga bega ke beau démissionner. Nalobi et puis bo bimisa encore bo sinaki na Kabila. Nalobi il y a eu des insultes graves. Na katiwana, il y a eu des qualifications inappropriées. Vous comprenez un peu? Parce que la Constitution, nous ne faisons que respecter la Constitution. On dit attention à l'outrage. Quand vous outragez le chef de l'État, c'est une infraction. Combien de fois l'UDPS a aussi outragé Kabila? Nalobi, l'UDPS n'a pas outragé Kabila. L'UDPS disait des choses vraies. Je te dis, est vérifiable. Ce que Fayoulou dit aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui sont vraies, ce ne sont pas des choses fondées, ce ne sont pas des vérités. Et ce sont des insultes, je vous dis. On ne peut pas tolérer à ce que Mutumora banda koleka nanzela to pas les na télévision asangisaka bat pona ko apprendre ba congolais ndenge nini ya kofinga sinon te lobby ekozala mwana komo finga tata na ye 4 mois mais c'est qui ça moko en Belgique na lobby boye Kabila sali 18 ans kangi a maîtriser Belgique. Kabila ne savait pas respecter l'état des droits. Biso to lobby toye pona to songisa ba congolais tout nanzela congolais à comprendre que insulter c'est une infraction. Wana torofanda kimia omone koma lelo fandi bomonika bana mibale ya mibali baole kananzela afingi mama na yo abakisi na moi système roboui okaba mama pe ba fande esika ba msu ando seka msu ando trouver normal mutu o message na ngote a retrouver ba insanité moko grave na pe sur exemple moko lelo nga na uto kita na poste moko à la police na gronder commandant zala ki wana na gronder na la police jeter des passages na zo ya boye na monika mwana mo ba moi si ba okanga ye bazo beta ye ba makofi penda ko sakana et pas moi na mobile et puis moi na moni asimbi ma track tango ba leki na moni batu msuba ala na sima na tuli na ye ba nonu likambo eza ndenge ni pona nini moi nabi mwana mobile azo beta mwana mwasi wana azali mwasi na ye babita za mwasi na ete azali policier nga nabi policier ya nini ote ba uti ko kanga mwana mwasi wana bakangi mwana mwasi wana nde azokene bazo beta ye mwana mwasi wana asali bona lukuna na ye bananu gravité likambo mwana mwasi asali o mwana mwasi asali nini ote asali eloko te azalaki kaka na lopango moko boye mukolo restaurant wana il paraît-il mukolo restaurant wana bashege moko bayiba bilo mona marché de la liberté baye ko bombe pe mukolo restaurant wana sikoyo baye bakangi mukolo restaurant kei tango ba policier bayaki pona kosala ba enquête baye pona vérifier so biloko ezali mwana mwasi na bimia bisi ba boye kutu na reta biloko c'est ça nini ekei ndelo bando betela mwana na mwasi ya batu abonga na bitin lokola bayebisi nga na kitati na poste à la police na kiti na kuti moi na kati déjà makila j'ai commencé à gronder j'ai appelé le commandant na tuina na ba mwana mwasi wana asali nini ote pona nini na bino je vais me présenter par après je suis un citoyen congolais je me nomme monsieur Gustave Lutumba na suki wana na bina yeba na likambo mwana mwasi asali parce que na moni policier na bino azo betaye asali nini oh non papa tangu na bibongo ote papa kota no fanda na koti na fandi ote asali na yelo côté bon totindaki ba agent o nde bakendai ko mener ba enquête siko ya abimi donc ndenge ga ya policier na yebe iselinga ndenge pe bangwana pe ba yebisenga bi bon siko boye bisanga infraction au mona mwaso asali ezaleli wapi et puis de deux mwana mwaso nde utazaki muto bino ifala bo sécuriser parce que alinga pe sabino information ayebisa bino biloko ane kendeli wapi nani mutazu biloko wana siko yo komi ko bete nde biloko yo ekoloba ke no chef de l'état azali ko sa musala malamu te na yebisi na policier na commandant lokola ya beti ekuse blessure volontaire c'est une infraction d'ailleurs bino na ba policier na ba poste de police ezali infraction o bolela mbongo chaque jour bolela rango mbongo siko avant ngai na ko funda o policier ke ko funda na auditoire bakanga yo samba na lingi na poko atongo na ozonga na kota yo o trouver o réparer na mona mwasi oyo ce qu'on réparait était na commandant oyo arobimisa yo tu seras déféré à la justice parce que la vie de l'homme est sacrée vous comprenez un peu mais biloko wana atango Kabila banda ko leka na yango
nous devons j'arrive yango na habité c'est-à-dire toza o mema yango muke nous devons corriger. Non, Félix a tâtonné. Non, Félix ne tâtonne pas. Moubake n'a pas de leçons à nous donner. Je vais arriver sur Moubake. Je vais arriver sur Moubake. Donc en bref point on a clôturé dossier autour de la makambu ya Moubake. Nous devons faire respecter les droits. Tous les principes des droits doivent être respectés. Oui, mais que soit le faut le kangami eza soni pona bino. Nalobi ezali soni pona bino. Soni passe abima comme premier prisonnier politique à Félix. Nalobi akobima lokola premier politicien oyo akangamaki na mandat Félix. Na mandat Félix et puis na esprit il y a respect il y a état de droit, il sera arrêté parce que il a commis des forfaits graves. Batwa na yebso na petit na nga combattant na nga njili. Petro boka abatumba maka na njili wana. C'est mon petit combattant. Vous comprenez un peu? Combattant na nga njili. Atumba maka parce que bango ba pesa ka injonction to ba sili si meeting na bango ba sili saka wana. Balobi que non, il faut attaquer. Ils sont allés attaquer au robot santé et quand na kati ya meeting wana ezana batum suso ba beta maka. Je vais prendre l'exemple ya bande connaître ya ba journaliste net ya ba solo politique, ba journaliste net ya bande ko Eliezer. Vous comprenez un peu, il y a des gens oh ba beta ka. Alors on ne peut pas accepter que biloko wana ezonga lisusu. Nous disons ceci. Il sera ce lundi devant la justice. La justice est indépendante. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est allé accuser. Le citoyen congolais qui est allé accuser est dans ses droits. Ce qui peut Moutoumoussousou. Mais nous on a j'arrive, il n'y a pas de main noire. Nalobi, il n'y a pas de main noire. Nalobi, il n'y a pas de main noire. Nalobi, il n'y a pas de main noire. Ce qui est là, Oyo. Mutu moko na ngambo ala muka amoni ke ndenge mutu ana ke kofunda sali mabe mutu ana pa ke ne ko porter mutu ana plainte aloba ke non mutu ana na droit kofunda te comme ça tota se pesi na bango y aura la main blanche biso tobi na état de droit et comme une guerre ya mibeko tu as agi très mal on te défère à la justice parce que ce qui justice est comme ko rattraper ko recadrer mutu nyonso na banza ba bêtise nyonso ko ça ma voix même na ba cité et kosi là on ne peut plus vivre comme si on était dans une jungle. On doit vivre cette fois-ci comme si on était dans un état démocratique et là où règne l'état des droits. Et précisément le pays qui est dirigé par les présidents, les mieux élus, comme l'a dit les Américains. J'ai dit comme l'a dit comme les ont dit les Américains. Le président le mieux élu de la République démocratique en Afrique. Je cite Félix Antoine Tshisekedi, il faut makambe tambola malam. Aucun alikambu ya accord. Non, mais c'est qui d'abord makambu ya Fayulu te pourquoi parce que Fayulu devrait commencer par nous prouver comment il a eu de preuves où il a qui a gagné l'élection mais Félix a gagné l'élection selon Fayulu a fandi na kati ya pouvoir. Il fallait brandir biso. Na biso na fandi likolo na fandi liboso ya télévision na bo solo politique. Na yoki soni, na yoki na mawa ya komona ndenge batu ya Fayulu bango moko ba reconnaître que Félix Tshisekedi est le président de la République. Balobi même ata auto sala ngoka pona to sa to tia pression pour mieux préparer ba élection en 2023. Mais tu as dit que Félix va diriger pendant 5 ans. Osomante que ça bouzoba. C'est ce que moi je n'aime pas. Tromper la population, malmener la population, aussi longtemps vous savez vous-même que vous n'avez pas d'argument. Fayulu c'est qui lui a poussé à insulter parce qu'il n'avait pas d'argument. Tango azana poto alobi na oya na Kinshasa na ko récupérer pouvoir nanga. Mais a komi a zo bakeno na zo na président Félix Tshisekedi a démissionné. Félix va démissionner sur quelle base? Félix ne va pas démissionner parce que Fayulu l'a dit. Fayulu ne représente absolument rien. Mais azana peuple azana population na simana ye. Ngape na population na simananga, je ne peux pas dire à Félix Tshisekedi de démissionner aussi longtemps qu'il n'est pas je dirais qu'il n'a pas commis un forfait face à la Constitution. Quand est-ce que le président peut démissionner? C'est lorsqu'il y a eu des dérapages graves au regard de la Constitution. Tu aurais poussé à démissionner parce qu'il n'a pas respecté la Constitution. Ou soit lorsque Alekisi Manda Naye, nous allons lui pousser à démissionner. Mais dans le cas précis, Félix Tshisekedi Azana Katia Manda Naye, Félix Tshisekedi n'a pas violé la Constitution. Même Atasso Tshisekedi respecte la Constitution. S'il n'avait pas respecté la Constitution, il aurait dû déjà nommer un premier ministre selon son choix.
soit. Pression Kabila n'est pas freiner. Pression Kabila. Nalobi, ce n'est pas. Nalobi, ce n'est pas la pression de Kabila. Fayoulou doit commencer tout d'abord par dire à ses militants à Kenda Kolukani le 28 et pas Kabila avant l'élection. Vous savez, oui, non? Martin Fayulu le 28 avant l'élection. Nalobi, au moins il Fayoulou, alors il s'en a bangonin. Nalobi, Bazana nous n'a qui pelekese. Basara likita pona Congo bongate. Lelo au Congo bongi na mais babino na réalité moko spirituelle. Na ba Congolais nyonso balinga ko sambela makasi mingi ba keno na minute nous avons des anges. Tozana ange de Dieu, ange de lumière, tozana ange de l'enfer. Oh bazali ko bunda l'ange de Dieu c'est Félix Antoine Tshisekedi. La prophétie de Walé ça. Na lobi l'ange de Dieu c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais wana yazali ko mettre ozana ba prophétie. Yo somo na ba pesa fa 2 ans. Na lobi tout ce qui est révélé condamné par la prière. Tout ce qui est révélé condamné par la prière. Merci beaucoup. Le passer Walé ça zanga ko sala mbote non passer Walé ça. Biso sobana ba prière donc biloko wana nzamba sa longolion parce que c'est la Bible qui dit tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Lokola passer Walé ça zanga ité en ko sambela. Merci na prophétie biso sobana ba lo sambo ba wana bar poto. Merci beaucoup, président Gustave. Merci à Bandero Balandi, Bolan absolu partout. Clebois.com, Bosé Belé, Mokil Mombimba. Vous avez Nabiso là aussi. Je vois Messieurs de la Nation de Tomba, Nazola Nabiso. Pourquoi pas à Pichu Mangaya ainsi qu'à Maman Emilie Nzemba à Londres, Bazola Nabiso de partout. Tout ça, bon, président Gustave, Autobé Témo Massolé Belé. Tout le monde a 6e sous-émission Nabiso parce que 16e est Belé. TV Zarami Mingonga. Monsieur Gustave, le lot Tomoni, Kabila frappe, hein? Kabila frappe à l'Axibino puissance. Alors, j'espère que non, Rems, Antoine Kabila, grand politicien, Félix Ouamemeka na Mukongo. Abeng si ba gouverneur nyonso au baza éli à FCC. En tout cas, hein, au moins que non, ils ont gêné mon konamboka vraiment. Merci beaucoup. Na sepeli kana lo mo parce que le que non abeng si ba gouverneur éli nyonso au baza FCC. Parce que na gouverneur, on a ba gouverneur o ya bengi sakiwana. Gouverneur oh ya Mbushima ya Zala était à Kasaï oriental à Zala qui était. Non, mais il a le droit de faire ça parce que Azali et l'autre Azali ne a commis ça. On a comprendre belé que la démocratie na politique au Félix Tshisekedi d'ailleurs mais la biso pour na Congo et Bunga. Tu comprendre ngo na sima et puis tu comment on a parce que tu es une dictature tellement grave. Et puis tu n'es pas bête à maquiller que non biso ba congolais tu as démocrate tu comprends na démocratie. Félix elle biso ko démocratie pendant tout monde na poto wana. Nde a même la biso awa mais ba congolais pour to comme écart exemple là ngana biso azafat aujourd'hui déjà travail ya rosala que président Félix Azali Bosso ba congolais ba na sima biso azafat to koti na katikati ko to tchebu. Tosimi président Félix Koto, tosimi ba peuple congolais Koto, pour ato sangana. Vous comprenez? Donc c'est FCC. Nabi toyana. Nalobi FCC na tient na kati ya population te. Na tient FCC na kati ya population. Donc est-ce qu'on peut toi même biso tout Congo, to comprendre comment les Congolais peuvent développer, les Congo plutôt peut se développer le plus rapide possible. Kabila abengisi ba gouverneur avant bazala ba gouverneur wana. Non, laissez-moi évoluer. Ce n'est pas ça. Kabila ne peut pas convoquer tous les gouverneurs, mais Félix va convoquer tous les gouverneurs, né FCC, né Akash. Kabila a convoqué la famille politique ne basée à FCC. C'est-à-dire azobengisa bango zaneti lelo so ke kuna na kati ya permanence. IDPS Jean-Marc Kabund pe abengisi ba député na biso no so IDPS. Si vous avez le oyo qui est Chadari, abengisi ba député na bango FCC OPEC Sabango, nous devons comprendre comment la chose se passe. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Kabila bengisi ba candidat gouverneur au babima qui na plateforme na ye ya FCC a solo lina bango mais c'est que je aimé la dernière minute FCC bango nini travailler pour le bonheur ya peuple congolais. Nalobi c'est que j'ai aimé. Je n'ai pas aimé Kabila, c'est que j'ai aimé. Et loko na sepel nango epa na ye pendant qu'il parlait. Donc liloba wana j'ai trouvé quand même que non, amemi batuna na conscience ya que ero to na ba aventure te. Parce que bon meki anga pe na zana mukamate. C'est ça la logique. Ce n'est pas l'aveuglement. Au moni na pe sa fali pour par raison alobi
c'est mutu ayiba dongo ata misile ebungi. C'est ça. Yango na moni bandeko tu ba travailler na ngonga Kabila bana mosodi parce que ba travailler kama be. Même ata lelo ba makamutu ekomela Kabila akolingana sana na ndenga malamu asa ona kimutema malamu. Mais le quoi déjà dans le passé tu ebela na makambu ya mabe. Tozwaka nyoso na makambu ya mabe. Yonga pe na profiter na esra ona sa Kabila il faut ça la repentance publique. Abongo la mutema abando tambo na Bible. Peut-être ba congolais so amona ndo tambo na Bible. Ba comprendre mon ngenge non. C'est un peu pardon, c'est un peu pardon hein. Mais derrière na beti repentance. Dans la repentance il y a le pardon. So yo jamais aucun la repentance c'est ça la pardon. Vous comprenez peu. Donc wana eza biloko nga na solo bana yemoko en tant que individu, mais na angle moko pirement politique. Ouais. Kobengisa ba député na ye, kobengisa ba gouverneur o ba bimi na plateforme na ye, ce n'est pas un péché. Ça ne viole ni la constitution ni le principe républicain. Donc on est toujours dans la logique. Bato ne ba mona pasi et ça dit parce que bango balinga inde Kabila bimi boye Félix Tshisekedi ba bombo kangela Kabila na bokata e kingo. Et ça a besoin. Population a besoin nango. Mais le peuple est souverain non. Population son nenga zabo na yebinzela kingakati ebelo kam sangani population son ne ba yebinzela kingakati oui sikoyo bango bakantsara mutu nyonso akoma okende bakantsara kingakati atanga mikolo na koma na difficulté donc na koma ça les faux ceux na sura na squara na aéroport parce que ceux qui ont dépassé aéroport ba yeba te na kuna ba bibo ezali ba yeba te tamso ngota la mausolée à paix. Vous comprenez Etienne Tshisekedi. Donc baba bulera ke no boyeso ok kingakati. C'est que ba congolais ba bi ke no kingakati ezala boy. Mais ba sangani ba sali marche ba ke na kingakati te. Ba kuna. Mais ba o ba solo ba na ba kende kuna. Ba ke kuna ndeni ye azamba soda kuna obini bo pesa. Azana ba soda obiso to pesi. Kata ya mobima. Alobi ba soda na o Kabila azana bango wana eza biso mto pesi ete. Ne eska na linga bino ba journaliste bozo rappel temps ya ko sensibiliser batou. Kabila alobi il n'y a pas de milliers de milliers. Kabila est protégé par la loi. La loi qui voté na kati ya Assemblée nationale. Na loi wana qui voté ba député nyonso bala na kati. Loi wana qui ko protéger le statut il y a un ancien chef de l'État. On n'a pas parlé de Kabila. De la même manière que ce peut Félix Tshisekedi le loi ici qu'on a la président a conjoint dans ma même privilège que Kabila lelo. De la même manière que tant on appelle comme président de la République en 2039, tant on va voter na beti mandat na 10 ans. Na bi que no ba congolais ba senga litabis non pesa te parce que na démocrate. Na beti 10 ans nga vide nga pe na kota na kati ya statut wana. C'est de la même manière nga ça na ba États-Unis na ba Afrique du Sud na ba pays ça développé. Nde eloko biso to lingi to memengo lelo na ba congolais. Mais les Congolais ne doivent pas avoir l'idée que le président Félix a tellement alors soit na commandant hein il y a la police topé commandant il y a armée topé ministre de la défense que non longolé langa bagarre nyonso na basé pa Kabila non c'est une loi. Nous savons que le président veille au bon fonctionnement parce qu'il est le garant de la nation, au bon fonctionnement des institutions de la République. Mais loi on a ponné à la paix modifiée et je sais quand même dans le cadre parlement, le coup est passé dans le cadre parlement. Parlement il faut réviser. Mais ça a modifié parce que cash et bongo majoritaire là tu comprends. Parlons un peu de soyez cash à majoritaire bana balinga cash à la majoritaire est-ce que ça cache c'est la population yango moninga na lo baboye mais ça prend de faire et ça prend de faire entre bino entre au lieu peut-être Fayulu atelema na micro afinga Fayulu lo baboye population nazo pesa bino pe moins faute parce que bo voter Félix Tshisekedi abimi na bavo ebele ngana abimi deuxième mais na biso na Félix Tshisekedi mutu oyo abimisi ba député ebele azate comme ça na 2023 bo se préparer déjà tangu boko voter chez bo voter Félix Tshisekedi bo voter pe ba député na ye ebele comme ça lokola nga pe na ozaka na opposition bala wana tangu pe boko voter bo voter nga bo voter pe ba député ba ko faciliter Félix Tshisekedi musala c'est ça et logo tori ko apporter le lot na population congolaise to préparer bango déjà pour en 2023 parce que to linga te pour le moment to ana eloko ya kosala te on doit avancer seulement comme ça ateza la Fayulu yekutengeza la plus grave encore parce que alingaza mora commune mora téléminane Abini nan wana remplacer ya Levier Lutumba. Viens Lutumba. Merci beaucoup. Parlons un peu de Moubaki. Moubaki dit que non, travailler avec Félix, c'est trahir le Congo et puis
trahir le peuple congolais. Nazolo bana Moubake atala sima zonga moto entre Yena Félix qui a trahi dans l'IDPS. Le même effet, les mêmes causes plutôt produisent le même effet. Vous comprenez un peu? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier Moubake, pendant qu'il était dans l'IDPS, il a trahi combien de fois? Combien de fois? Il a trahi à 6 fois. Dans le bien, hier a trahi ça plus de 6 fois. To bengana bambalebela bana route kokota ate ezalaka po na président Tshisekedi nde to limbisaka moko président tellement abibo zonga sabotika ekara to tiki azongi to pesi chance ya kozala chef de file ya rassemblement na kati ya dialogue ya Saint-Sylvestre 2 jours à Pamba ko kakite. C'est vraiment un monsieur qui est plus incompétent na ndenge moko ya kosakana te. Et moi je me demande à deux fois soki bamindele balobaka la taille ne fait pas l'homme. Même on a donné mon appel, on dirait c'est comme si la taille fait l'homme. Félix Tshilombo a ressuscité Kabila. Moubaka a continué à se frapper. Tshisekedi a ressuscité Kabila. Bon, Kabila est par terre. Est-ce que Kabila a koufaki? Kabila a koufaki. Comment est-ce que non? Ah. Ce qui fait le meilleur en bolo quoi. Nalobi Moubake aleki na télévision. Na senga na bata télé 50 bazong c'est la bisson. Abi Kabila zala mabete to konsela Kabila makambu. Kabila zala bien. Kabila zala mabete. Siko ya zolo balelo que no biso to ressusciter Kabila, c'est faux et archi faux parce que Kabila n'était pas mort. Vous comprenez? Kabila a cessé d'être président de la République dès les jours Oyo à cela qui passation du pouvoir pacifique na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Moubake lo que zolo bisa bon eza ki mutema mabe. Ameki ko sala IDPS peuple. Azalata na 10 personnes. Marche ezali. Azalata na 10 personnes. C'est pas ciné bazalaki. Ah. Nalobi combien de personnes? Oh. Tout moins plus de 500 personnes. Nalobi Félix a tâtonné. Azafat et l'équipe Moubake na base kobanda na limete tina maluku ya kofana na ndenga kidia bana ba embouteillage na nzela. Donc eleki na ndema osaranate, celui-là n'est pas un leader. Vous comprenez un peu? Asambela nzambe azongela ta ki prêtre. Non, azongela ki prêtre, hein? Tope aya to sambelela ye, hein? To sambelela ye pona makambuna do sa mikolo ekende liboso. L'IDPS ezalaka moko asala ba aventure na ye. Nous savons que mutunyo solelo pona azwa moi gaz. Il faut lukara na nzela ya président Félix Tshisekedi. Moins à cette proposition sur un moyen parce que vu que président Félix a sa légitimité selon lui, a lobby que non sur un moyen to que na table ronde il y a 36 mois. Comme ça, tout mec un peu kobimisa, tout ça kobima na crise de légitimité oyo, ils ont frappé Mboka na biso. Vous voyez pas que non hasard démocrate. Mon frère, on n'a pas une crise de légitimité na kati Mboka na biso. Tozali kaka na manque d'amour na kati Congo. Donc Moutaliboso pena zanga bolingweza Moubake parce qu'il a tout fait pour amenacer aboma IDPS mesimbate akotika te akotika kombo penza IDPS nakata munoko na ete to si to eda yake na IDPS peuple na elikambuli na Félix Tshisekedi etanga to senga ke no table ronde esala mapo toke na dialogue biso to bito zana makambu ya posa ya dialogue te. Dialogue ya malamu fandisa base na yo solo na bango lo bana bango bo se préparer pour na ba élection en 2023. C'est ça le seul dialogue au biso tozo là. Donc en dehors il y a ça dialogue muto tout azolo ta dialogue ay ba que no dialogue ko sala makate. Et puis na yo biso même dictature même dictature nani. Bo sona bande ko sona partage d'idée. Na lobby yaka Fayulu bo beso Moubake bo sala table ronde solo li intercongolais. Lobby boye mon cher ami. Toleka na ba dialogue ebele na kati mboka na biso et apporte rien. Ina Kabila. Et sali ba élection de Kosil Samakambu. Kabila est parti parce qu'il y a eu des élections le 30 décembre 2018. Kabila qui donc biloko bango bazo la biso ezali tant to kota Moubaka lobo na bo pesa nga primature lokola ratago e pas Kabila. Moubaka lobo na bo pesa nga ministère moko. Mutu mususu pa bo pesa nga ministère to boyi to lobi boye. Lokola to gena na ba élection le président est légitime. Le col azali légitime, tozo kende na yango,
ti na suka 2023 o aza makasa ya atie libaya mubaki atika kolota biloko a préparé base na ye atia libaya parce que na lobi a préparé atia libaya nga na postuler na députation nga na yo postuler ka bisika mubaki a otia ndenga na yo otia na olie ba point merci penga na nini na lobi toye bani ba force nga na minito na abwe azafache partout mubake ile pes peuple ça dynamique apa na lemba na lupangu na ye nabi apa na chevalite na lobi est-ce que mubaka ko sala descente ata na masina tout le monde en calamité mubaka ko sala ata descente na matadi et l'oroté donc to senga na moi président moi 2 secondes au peut-être numéro pour un soutien pour un encadrement à jeunesse sur tout ça au moni lelo nous sommes la toute première association et de soutenir un chef de l'état au tofongoli ba centre de formation to remettre bato à niveau ba formation na biso ezali gratuite to si to lancer au moins 420 personnes sur terrain au ba na compétence à travailler na n'importe quel boulot alors bandeko balingi ko sunga biso bakoki ko benga biso o pe balingi ba adhérer na carte association ezalata partie ya libanda ba benga biso na ba numéro mbale to sali ko pesa plus 243 89 457 33 88. Deuxième numéro ezali plus 243 989 703 na suka ba numéro na biso sombale ezali na WhatsApp na pesi mbote na bandeko nyonso oyo ba soutenaka vraiment Azafach de trois le mbote na bino mama Masengu tobo sanité mbote na yo mama Véronique Masengu bandeko nyonso ba prof Kazadi to pesi bino vraiment mbote bandeko tout donc bozale belé beaucoup ba toujours na soutenir Azafach biso tozara na ligne droite donc boye ba que vous ne serez jamais déçus dans l'Azafach. Azafach ezali association bien sûr mais ça le la association société parce que biso nous avons nos statuts oh le lesa na maboko ya ba konzi à parti donc nyonso to ça ba contrôler yango à la lettre et en plus de ça l'autorité morale ya Azafach Yemoko Mwanamboka Yemei et puis le président d'honneur ya Azafach ezali Mwanamboka Francis Chibalabala ngana coordonnateur principal. Merci beaucoup, merci Nabino Bandeko Balandi Bolandi Bongo coordonnateur national ya Azafach et pour pesi biso mbela nae par rapport à l'encadrement des jeunes. Quant à moi je vous dis un grand merci parce que Bolandi biso de partout na mokili mobimba bolanda rabiso bokomela rabiso ba commentaire ezali wana to sepela makasi surtout pour Nabino ba abonner na biso ya club.com en tout cas soki moninga s'abonner Simbaye toucher penza afinara après ça revient à s'abonner pour voir encore de plus en plus ébélé pour tes informations information fiable tout qui t'a bon la source. Je dis merci à mon boss de la nation Tonton Banda pourquoi pas à Pichu Mangaya François Wala derrière la caméra et Herman Ampo ici qui à maman Emeline Zemba na Londres. Bye, à la prochaine.